to comprendre papa ezoka souci na yeza nini akende kolela ndeko na ye président Delta Force sur place mais vi ba moyen ezate yango esali ke aza awa mais lokola nanu pe batie programme te oyo omona azana ba moyen na ye abimisa papa oyo bo bimisa ye kozala occasion moko malamu o biso nyonso pe tozelaka papa ejoka plein de talent après singa ba capacité ezaki non so na se présenter pe devant artiste mususu misu pe ba ko faire faster pour nazla qui encadrer. Est-ce que vous avez une communication na président Delta? Ok, na Delta ndoko solo là. Solo ande na tskarpe Angola, to solo na Delta. De temps en temps, to solo na ye, na dini toto solo na fallait na sala pièce moko ya président Deo. Est-ce que non solo bagagi. Kabite uzade na linda bité na baksepe mususu po tarakaka. Bon, olo bakazala na mabete eza lokuta mutu lokola mutu azala na ba mabe eza pete ke lokwa mutu akufi ndo banda okumisa ki akomi bien te. Alors taka wana za créateur na ngai donc papa na yo vraiment papa na ngai tango sango ya kibo wana obligé ata utoyoka susciter ata sentiment ya tristesse elongwa yo ma fo ezonga. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez amis intime, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Jamido, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Mbote, bonjour, bonsoir, bon nuit. Mbote na bato nyoso balandaka biso Jamido TV oyo ememelaka bino basango oyo ememelaka bino ba nouvelle oyo bolukaka na kati ya mboka ngai oyo ndeko na bino afande madoda oyo ememelaka bino ba information ya solo awa likambo ekweleli biso na kati ya mboka ko perdre oyo azali icône ya munene na monde artistique ya monde ya théâtre président Delta Force esali pasi esali vraiment mawa biso awa na kati ya Angola totalaki ndenge nini toiko mema sango oyo ndenge nini tokokabola sango oyo na bino tomoni président Delta Force pe azana oyo ye oyo baza awa naza sir bato baza mibale mopanzi na nga moko na gauche président Lindalala na droite na ngai na gauche na nga nazali na papa Edzoka baza ba bilongi mo remarquable. Donc bato tout bayebi bango naza sir que bango mo boyoka bango bakoloba parce que bana douleur na ekozwa bango en pleine réunion en coulisses oyo bazo sala pona koyeba ndenge nini bakoso organiser pona kolela oyo azali papa oyo azali yaya azali ndeko azali collègue azali nyonso pona bango mo mutu bako se présenter na bandi nanu na loboko na nga ya gauche papa Ezoka mbote comme bon nom tiens. Mbote papa Fande Madoda. OK. Ya mbote lisusu na loboko na nga ya gauche président Lindalala. Ouais, mbote Fande Madoda un contre tous. Merci. Ya papa na yeko kuta bino vraiment en pleine réunion na bi ke bozaki mingité par rapport ya ba raison ebele eza pe réunion moko eza en coulisses pour na koyeba ndenge nini ya ko organiser matanga na ebité sango ya président Delta Force komela ki yo ndenge nini.
Bon, premièrement, réunion, tu as mingi pour effectif là qui a fallu que à 9 personnes, tu s'est présenté 6. Des santé dérangées bango. Non, tu s'est présenté presque 7 dende mon anité pour un problème de santé. Et là qui réunion un comité ndengeni to ki ko tambusa makambo a matanga. Alors, sangoyele ngai na laki na mbanza Congo. Na lena problème mo na zolandela kuna ya mutu azobela. Nde salaiki na ki lobby déjà ba soir. Nde pour na programme ya réunion de to aller na ngolelo. Ya ngona yi. Alors taka wana za créateur na ngai. Donc papa na yo vraiment. Papa na ngai. Tango sangoya kibo. Wana obligé ata utoyoka suscité ata sentiment ya tristesse longwa yo ma fezonga. Donc ça n'est pas si tisi ko ça passe ata tango ba okundaka chaque fois ngana ozaka na passe pour na tikali orphelin sur le plan artistique. C'est bon. Merci beaucoup Président Lindalala atikali orphelin sur plan artistique pour wana za papa na ye mutabimisa ye na miso ya batu na ye lisusu na ngambo ya président Ejoka est-ce que vous avez une communication na président Delta? OK, na Delta ndoko solo ande na tikala pe na Angola to solo na Delta de temps en temps to solo na ye na dini to solo na fallait na sala pesi moko ya président Deo est-ce que non solo bagagi habité vous avez l'indabité na baksepe mususu po tarakaka. OK, to solo ne de temps en temps bon nande bagwe sangai Delta kufi selenga passe. Est-ce que vous na sangwa maladie? Non oui, sangwa maladie na yoka ki déjà dete ba poisona ki akina poison et umeli quoi. De ba ko sutuka na retard déjà tiele de anzoto. Ba tiele poison muta tiele to yebite yimoka yebi oya ganyaki so dete akina nyongo na yo belikamo na yena nzambe na to sala nini palangeza oya pesaka yo wana zui utapesa biso nzambe yebi nzambe mtasali yemtazuye. OK, za jugement yena nzambe. Okay. Mais relation ni ozaki nango na président Delta tambo ozaki na Congo na kini wana tambo sa musala relation ni pena ozaki nango po toko vanda ndako moko mais ezaka na mutu arabi na mo relation moko boye to lisolo moko boye entre deux personnes. OK, ngana dete pese pena bali passa to ba passa de na kisa ezaki pas omoni Delta de seconde fois monanga. OK, omoni nga seconde fois mona Delta depuis la noce baleki na balindala bakadia mbuji donc temps en temps donc tu donc on va bon moko donc na motema ko lingana ezaka ba voyage di yango pesimo somo ba distance avec distance c'est pour téléphone ça tu na solo la erni surtout. Merci président Lindala la mais na président Delta c'est leur comportement na ye ndengini na bandai ko vivre na bino obanda ko trouver ngondeni est-ce que zaki nango bien ozo respecter ka état que président to azaki pe na ba comportement moko très bizarre ou peut-être moyo lobele boye zaki te bon olo bakazala na mabete za lokuta mutu lokola mutu azala na ba mabe eza pete ke lokwa mutu akufi ndo banda okumisa ki akomi bien te mais sauf que maître ya bien zala te. Maître a comme bien peut-être sonnet bokabwa naye bon récitation à la chèvre de monsieur Seguin on zo comprendre tango zana ye ozo mwanga net ke matitu azo pesa yo ezaki to côté peut-être wana ezo bota likola montagne ya ngonde eza très important mais tango okabwa no kena montagne kuna buye okokuta na loup a regretter fa ignali ana ndunda na yo lande pinard koto bien salade bon. Un peu dans ce sens. Delta est bien dans l'ensemble pour apprendre un mingi apporter un ebele après c'est une capacité ça qui non soit na se présenter peu devant artiste mususu misu peut pas faire faster pour nazla qui encadrer et pas y a un maître azala na capacité quoi. Donc allez bien. C'est l'organisation to et loko nini au bosololi oko dévoiler batu déjà bayeba par rapport pour tous en kati Angola na Luanda
bandeko pe ya biso ya Luanda ba otala bandeko musu pe oyo bozaka na bango to o balingaka président Delta bazali banda mboka bayeba awa na Angola posa na bino eza nini. Bon, toza awa normalement ce mutu akufi réunion salama kaka donc neti boy na zala déranger na yebi yo yebi nga na zal travailler na boss Pablo Kini Diego Kini Cheikh Vara donc na moi ba boss na travailler na bango bati Jean o ya dispatchante pe lisusu kwa lokola tinga na umela na mbanza ba déranger ngai que non mais yo fozala bino bo parmi ba tête d'affiche fo bozala c'est bon que non naza penza obligé nazala mais sauf que koto lokwa na Hollande la mambo ya santé ya mutu azobela isenga eke nazala. Alors to ala na réunion ndeto sololi wane alaki réunion moko ya comité dirigeante ndenge nini ko tambola na si reza bablo musuto ki ko dévoiler a te po mambo organisation senga ka ke bato ba osala ngonde mutu ba yeba. Alors, to sololi, ndengeza awa to sala deuxième réunion ya assemblée générale to sala ngonde le lundi. Lundi donc déjà bopesi jour que batuba ya pour na réunion. Oui, lundi à partir à 15h na bar ya junior, artiste presque nyos ba bien et puis to associé na bande ko na biso misusu ya komi na bumbu na ba misusu po bazake ba connaissance na biso ba s'intéresser ba lingi que non réussite elo Congo ezala ba msu ba benga biso pe déjà pour na participation ndeto sana bango réunion assemblée générale le lundi. Na soki eza na message mo ya kopesa na bato to benga lokwa ba boss to bato basungaka biso pona makamba matanga soki eza déjà ori déjà ko annoncer bango nini ba ko sala toza na posa ya nini pona ko organiser matanga. Bon, ndenge za a matanga normalement ezala biso problème ya salle to lua ba instrument pour na prestation ba artiste pour ndenge za a o akufia za artiste comédien. Donc du début jusqu'à la fin ba artiste ba prester pour na biso ndenge ba to comment mona ba chel ba comment le la baninga na bango mona ya mo ba kati pe forme ba zo sa mo baninga moko bien ba caleçon. Biso be ba artiste pe to le la pena art du début jusqu'à la fin ba o ba osa ba senete ba oya ba one man show donc et ça ma bongo dans l'ensemble. Alors toujours senga na batu nyonso ba na posa o le la na biso ensemble to ko soutenir biso pour na réussite ya matanga oyo bozanga te ko assister biso to za nango penza posa po na koza na 10,000 mais et kokangate na ozapeka na posa ya soutien. Okay. Un peu dans ce sens. Donc toi penza na posa ba soutien na bino. OK, merci bana bumbu nyonso bisika bozali parce que président na biso oya uti otika biso président Delta ngiri makala donc yango kundangina na loba ye azali susu mwana ya bumbu te parce que atango aza ko evrer tango aza ko sepesa bato ande ko sepesa bato partout dans sens que ezana ba association o ezalaka hein association neti ya bana bumbu donc so na lobela ka en sens ya association ya bango bana bumbu hein ezali mais ya za déjà international za pona bato nyonso. Oui tote ko zala na matanga moko awa ya président na biso auté ko kufa ya musicien ya mwana bumbu nani Shora Mbemba to monaki bana gal ndenge nini basanganaki pona kolela awa na junior nga nazaki parmi bato ba prestaki pona donc bato ba présentaki yango ezalaki bien oyo pe akufi aza image ya bana ya bumbu aza image ya bana kin aza image ya Congo parce que asepelisaka batu na ba frontière nyonso oyo bayokaka monoko oyo tolobaka même français tout. Papa Ejoka babiyo ozaka mingi na relation na bana ya bumbu oki ko lancer message nini pa ya bana ya bumbu. OK, na bana bumbu nyonso to na sengi to kutana lendi tolela ndeko na biso Delta leki na bino yaya na bino noko na bino papa leki na bino papa kuta bana na bino to kutana lendi na junior na ba 15h ozamara mingi tolela Delta na kimia to boya polémique
oh boye mungile non biso ça question ka tole la delta et sili nous avons besoin de polémique en tout cas on s'est battu surtout ba ko en tout cas tous ba mikolo quoi ofte ko ba pe na ba boss to mona otambola na bango wana to na posa instrument to na posa ya donc moi be bureau sengaka ke photos wa pe place OK na ba boss ni surtout na za na bango Pablo King nous avons déjà j'ai deux Mercedes Ibula Tiambezi Kadima Choucha Limière docteur Marcelo Sadi le savant noir docteur Emi Kamsumvama la maintenance Ida Fumu Motema Yala Bernadette Fondé Junior Fabrice Ngoma OK en tout cas boza ebele donc ils étaient le quoi attend communauté na linga côté non boza pena ebele dans un besoin soutien na bien en tout cas il ça la bien ponga pende na en tout cas nazo be mba Kinshasa donc ce qui peut bo sunganga pe na quelle la delta il ça la bien adresse nangezaka moko po na kozanga na téléphone za biso zaka plus 244 940 89 81 74 wana soku ubengi okozwanga moko tokosola na en tout cas en tout cas bafani nanga surtout nazana mawa na souci ce qui peut boya pemel boleli sanga en tout cas osala malom en tout cas yeah. To comprendre papa ezoka souci na yeza nini akende kolela ndeko na ye président Delta Force sur place mais vi ba moyen ezate yango esali ke aza awa mais lokola nanu pe batie programme te oyo omona azana ba moyen na ye abimisa papa oyo bo bimisa ye kozala occasion mo malamu o biso nyonso pe tozelaka papa ejoka plein de talent batalent na ye awiko vandisango ka awa na Angola te fo azunga kisasa lisusu akende ko travailler ndenge bandeko na ye belé bayaki pe bamboka oyo ba travailler ba monike tozongi donc et osala bien naza sur Serge Bwana solution azawana pe alandi bato nyonso bo soutenir biso bo soutenir moto tango azana na bon moyi tango moto azana bon moyi eza moment oyo ba soutenir ye to c'est la te lobby liwa to maladie to koma osala ba cotisation non lelo président na biso Delta tiki biso peut-être o nyonso to ko sala aoyebane yango te to kokunda ye na ba position tout Lix o nini libulu to kena ngo place à niveau elikolo akoyeba yango te mais soki opesaka ye ata mai ya pamba ako reconnaître yango na zongi susu mopanzi ya président Lindalala président oku oyebisa bato nini to okopesa moi communiquer déjà pour to chiter lendi lisusu toza lisusu wana to communiquer bato oyo kobima to yeba ndenge ya kosala bon communiquer ton message na ki ko pesa bato nyonso souvent na yoka bato belé baloba kino ba artiste et comédien ba okufa trop hein oui c'est vrai liwa nzambe ndenga salango muto otika l'éternel azate OK neti ata o atili Delta Poison croyant que ya okiko tika la pété okende peka nde Delta ki alors na lancé un message étant un chrétien yo ozana au vivant ça l'est fort o banzambe o amba Christ le quoi Seigneur et Sauveur OK alors liwaye bango ke liwe zala déjà na vie liwaye surprendre yo te po ndeto beti le solo Delta lebo mo bobeta pe le solo Lindalala ke no akufi alors so bongisi marche na yo lelo lobby rendez-vous na nzambe on regrettait tes vies au vivant qui lelo awa lobby os a récompensé alors c'est très important de se préparer le ko la batu merci so peut ça peut ba coordonner na yo po batu belé ba yebi président Lindalala ta na otanga kombo peut-être ba on reconnaître yo te na batu mususu ba yebi Lindalala fo atenga ma fo la taboye maintenant ba yoki de kombo ba ye wana oh elongi ngo ye wana peut-être mutako Lucas solo la na yo akozwa onde oui contact nangeza plus 244 937 239 823
823. Oui. Merci beaucoup. Wana bozui président na biso Lindalala to komi vraiment na suka, na profiter kopesa mbote epai ya Honoré Mwanza passeport rouge papa yo tikaka biso te na bosanité na pesi papa Carlos Masamba bambote pasteur Carlos Masamba na pesi ememba ikia bambote na yebike na opesa bino bambote anatanda na pesa pe papa ba pesa pe bambote na bango na batu oyo basungaka bango. OK, na pesi mbote na mutu nyonso tu walinga papa zoka tout le monde pesi bino bambote en tout cas na linga bino makasi en tout cas bambote ya bino surtout. OK. Bon, ngana olobaka neti boss Bokungu alena posa kino to tiango na Petrangol. Alors, tout le monde a kiké na kimbangu ndeza na facilité. Po bena nga Lindalala ona matanga ngana opesa bar na ngai na okiko disposer 10 casiers pour na bino. Alors, ndeto sololi na baninga ba ifinga kino kuna c'est bien. Avec ma offre c'est bien, mais si ko awa pour nos faciliter ensemble à batunion stokutana awa. Ah vous avez vraiment centre. Oui. Pour kuneza fief nanga eza place na Vandeli, ba président Guy, banani, bato pe ba encadranga, ba soutenanga, ba vie makila, bon. Un peu dans ce sens. Mais na ebike nde tozana bango mambo ele kapé kabi. OK. Merci beaucoup. Merci na sepeli beaucoup ke nabino déjà. Na lundi na Hollande labino li susu poto so la yango to ba ndenge ni to bongisa po président na biso aza icône oyo abimisi bana ebele na kati ya mboka to bosana te réunion ezali lundi na junior a Mourinho place oyo pe tokolela président na biso e kozalaka wana bato nyonso baza posa ko soutenir bokanga maboko te bokanga motema te bo contacter biso na ba numéro oyo zo leka place wana atoza libanda ya mboka boyeba ke toza wana toza disponible pona nyonso oyo koya pona kobongisa bino boyebi déjà makambo ya organisation biso tozalaka wana donc ingénieur Mulumba toujours nalingi suna pesa moi communiquer kaka ndenge zalaka parce que naza éprouvé oyo na perdre oyo azali mama nanga mama leki nanga ami nanga collègue nanga ya partout Judith Mampuya Majide oyo tobengaka ye mama JDK ye auta kotika biso lundi passé programme ya matanga ezali boye Veillée mortuelle tokolala ezali mokolo ya mercredi le 14 août pe kunda ezali jeudi le 15 août place nini ezwami na kati ya commune ya Matete non loin soko koteli na nzela ya City Train juste na batando salle MK place bakolela mama na ngai naza sur bandeko na nga ba collègue na ngai ya chiki ba masa na ngai na ba collègue na ngai ya art o nyonso alingi alelisanga ensemble akende bisika wana to abengi na numéro oyo na tie na Facebook po akoma bisika oyo wana bakolela mama na ngai Judith pe bandeko oyo baza awa na ndenge ya Angola partout bisika bozali programme ezali boye tokolala mercredi le 14 tokolala tozala wana ndenge zala kaka na référence ezali soko komi na Kalemba Doge okomi na Kalemba Doge omona mituka oyo baza kobelela Casa Azul place oyo bakobelela mituka ya 11 omona pe mituka ya Casa Azul eza wana omati oyebisika chauffeur akitisa yo na collège Indira so komi wana omona déjà matanga eza pembeni wana soki pe o comprendre te benga na numéro oyo eza na se bandeko na ngai oyo baza ba collègue na ngai ya musala to ba masa to ba fan oyo balingaka ngai to bandeko na ngai oyo pe baza libanda mboka balingaka ngai bokoki kobenga ekosala pe ngai bien donc boya bolelisanga ensemble bolingo pona kolakisa bolingo ezalaka mingi na bamatanga na bafeti te donc et au sala bien présence na bino vraiment et au sala ngai bien
merci beaucoup ingénieur Mulumba, merci Serge Bwana Solution, merci Irben Kazeza, merci Mama Claudine Mampuya, Micheline Michokoto, bango nyonso shikito na pesi bino bambote, famille Mampuya Mobimba, courage, mes condoléances na bino, Dr Firmin Mapuya, Nikita Mapuya, mon boss, le seul mutu oyo na sala na compagnie na ye, donc ye wana Nikita Mapuya na bosani yote, Mama Charlotte Mampuya, Madoketi, batu nyonso famille Mampuya Mobimba, ba courage, oncle Barry Mampuya na pesi bino vraiment ba courage ebele, maman na nga Judith Mampuya bisika okei opesela ngai mbote na kulutu na bino vejango ve Donatier Mampuya bopesela ngai mbote epai ya komanda Sera Mampuya place ozali na yebi ke nzambe akoprotéger yo, nzambe akoprotéger yo famille Mampuya Mobimba na pesi bino mbote bobosana te bobeta tour bopesela ngai yaleni nzuzi mère na ngai vraiment bopesa ye bambote kuna bisika bokokuta ye bopesa bato tout bakenda famille Mampuya Mobimba bopesa bambote na bosanité bato nyonso balingaka biso Gemidor TV bosa abonner vraiment massivement bosa abonner na kati ya chaîne na bino pour eza chaîne oyo e formaka bino na nyonso soki bosa abonner et osala bien ba message nyonso bando komela bino na kati ya bandako. Merci beaucoup bobosana te bo commenter, bo liker, bo partager pour ndeko na bino afin de soutien l'artiste, soutien musala o bo soutenir yango et ko sala pe kitoko makasi. Merci beaucoup ingénieur, naza sur tokokuta na lisusu mbala sima pona ko pesa toujours message pona ko panza sango na bandeko o nyonso bazana posa bazala informer. Merci na kati Angola Luanda sokoza na posa ya image, sokoza na posa ya balobela likambo na yo, fête na yo, anniversaire nyonso benga biso na numéro eza na se. Bandeko na biso bazana ba agence de voyage, ba agence de voyage na Congo to monaka ke ba bar ndezaka ebele. Biso na Angola awa to monaka ba agence de voyage ezalaka ebele mais bolingi ko balobela bino te boya to solola to lobela bino soki musala ezosala makitoko en tout cas bozwa pe bato ebele na ba agence na bino biso tozala pona ko informer bato alors boyeba ke makambo tout na minutes oyo eza ya kofungwa ma contacter biso kana numéro wana bomona na se ekozala desité nyonso ekozala kitoko na pesi bato tout balingaka biso bambote na pesi bino vraiment bambote papa de Nzinga salaka musala ndenge ezosalama matériel ya ngolo makambo tout ya ngolo image ya ngolo donc avec tout le monde au balingaka Gemidor TV bana Suisse bana Londres bana ya Paris bana ya France bana ya États-Unis d'Amérique partout dans le monde bo s'abonner na sengi bino vraiment bo s'abonner bolanda émission na biso mingi les œuvres on est na ba œuvre na na kati ya ndaku ko hésiter te ko benga biso po to ya to la kisaba œuvre na yo na mokili mobimba. Merci, ciao. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemidor, l'initiateur c'était Nzinga, Akanga Masolo. Gemidor, la chaîne par excellence.